pona mobali. Mobali on est nani? Beta qui est pona mobali. Mobali on comment nani? Miraisa za abima na famille Coutina. Mais la monde na biso bazali ebele azarape la muto asa il a get dépense mazara lele. So pe ta te pote fou na tangi pe. Pour cacher ezala ngote. Yo na on sa filmer te mo finga rabato. Non, 510 personnes, tout ça, tu filmé, tu gag. Miraisa, eza combo aussi à tout la pesanga. Combo n'a pas pendeza Mireille. Donc, mouton pas sur le mais il lesbienne. Il est mort à Ebi Mambasola en Nzambe. Donc, mouton a Ebi pas les solo théâtre à Ebi pendant que Miraisa a côté na poto avant Zonzing. En tout cas, nga sona bina théâtre na profiter te sege na andoki. Bina vifo mouton linga mobali ye mora linga yo. Ko linga te yo ba obanda ko linga mobali po sort na ngwezalaka. Tabimisa Miraisa o kombo Miraisa zolamba si atula mtabimisanga na kota na wendimo te na chasser banda na yangola na kota na chasser te o na uti Congo artiste Congo na asungala batolinga nzoto makazi na kota ki lesbienne bolongola bato botanga bolongolanga o kaka na banda ola takala taka mtakenda china tongo film aliboso e sala pena Mireille bana Miraisa combien uti poto dona bala te po mona kaka na bala ina Luanda sima nango na leki alingi mutu oyo ya mawa o amonike alinga soutenir tout choc Luanda ya Miraisa aya ko soutenir porte za pina polele producteur aliboso o ya sala na nganzonzingi eza major bisadidi taki kolo wana baba collègue na to matala na bango avion ba pianga te po bayebi ke Miraisa azanani nazaki rankinier te batu bayeba ke Miraisa ndenga za bonga zanga na mbongo na yeto okoti na madusu te angoleza mboka moko mabe esangisa biso na batu mona Kongo to koka ko sangana te balobi ba chaîne ya pata punya banga baba TV ba pata punya ya ekomi trop tropicana ekomi ebele mais ko sa bungalo te fo yebela balobi pona olanda pena masolo ango faut y appeler na www.ultimaora.com balobi wana pena idéologie ya yemoko ingénieur trido bolanda ba masolo vrai net bozu biso ba les phénomènes et so ba les rois de rire balobi www angola dans ultimaora.com ya yemoko ingénieur bravo trido donc yenda kangi masolo émission oyo eza pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi. Bon dia, bon tardi, bonne nuit, bonjour, bon après-midi et bon dimanche. Parce que Babi le zali dimanche mon rokito ko chalmer d'Angola a quitté son na katia palanka na toujours ko sala musala car nenga o mesala comme on a toujours chalmer na bino na ba nenga ya ba misala pour mikolo na bina zo kene makasi. Dans titre de confinement ezo sila chalmer a déjà ko accéléré. Merci encore de plus à mon vieux spirit. Rive Kono, Balobi yende royaume qui m'akuta et si vous allez chercher le maire te salut donc bon mon chercher un espace ya Maisha Park est-ce wapi ndeko na biso tope artiste na biso comédienne na kombo ya Miraisa est-ce wapi asala ka répétition na ye chercher le maire aye vraiment to solo la na ye parce que aye ko pesa mbongo na ye contrat donc aye ko renouveler contrat na ye ya musala donc yango na ye penda to meka un peu ko solo la na Miraisa par rapport ya carrière na ye carrière n'est pas boyé ba Miraisa utawapi na famille ni famille biologique Miraisa zanini na Angola Miraisa di ko sala nini donc chucha lumière aye penza awa poto meka un peu ko solo la nae a toujours na kati ya Nasha Kimberly TV donc Nasha Kimberly officiel tu mosi ya makasi mosi ya malamu maman Nasha babi yoza toujours au top hein. Tu es toujours au top hein, avec Choucha Lumière d'Angola. Merci Toro Solo la peine qui toro a toujours na kati soko lingi boye ba maloba bien boye ba makamba kitoko toujours a na Nasha Kimberly officiel toko tanaka to solo mpena Miraisa to yeba nini za pena kati ya Miraisa ba question za yanga ba réponse za e toko ta merci. Bon tardi Miraisa. Bon tardi si Choucha Lumière. Boni ba vina. Ba vina en tout cas na ngolo nzambe zokende ki toko makazi. En tout cas, nous sommes en bonne santé, c'est que ça va. Nous sommes à part de biso.
Merci beaucoup, merci. Ben, merci Mingnama Oba Pesanga. Toujours confiance quand on a besoin de toujours mon salam Mikolo, Nabi Mikolo, Botu, la Chalimia, Yango, comme il a comédien, Bwending. Oh, Neni, Fotoye, Bara, toujours Natoye, Baborigine, parce que Bazoko Sabiso Mingi, Yango Toso Solo, la Mingi, Bagotoye, Babauta Wapi, Bazabanani, Nalibota Nini, et ça, ça la bien. Et c'est ça, Sabino Mabe. Et ça, ça la Mabe, donc, déjà pendant le baron mingi. Donc ça se fait bien, donc je salue ma maman chérie, hein, maman Chalmia d'Angola, maman Francis, moi si qui a quitté copé en binga. Moi seulement en 45 ça pas aux yeux tala les binga donc toujours on a Miraessa au cours de la biso un peu de définition qui est Miraessa, batuaye ba Miraessa autant la famille ni Miraessa azali nani quantième de la famille le nom de Miraessa ils appellent combo sur scène ou des andons le nom de la famille. Ouais, merci Choucha Lumière. Miraessa za abima na famille Kutina. Famille abima na famille Kutina. Papa na ngai kombo na ye Boniface Kutina Boniface Zorobabel. Maman na ngai Antoinette Alombo Arama akufa déjà que son âme. Miraessa za troisième fille ya papa Kutina. Toute la famille a 8 personnes, 2 garçons, 6 filles. Yeah. La troisième famille. Ok, merci beaucoup à répondre par rapport à Boeba. Miraessa azali troisième de la famille, baza 6 hein. Boza 8 hein. Yazali troisième fois que azana baye na epe azana baleki na e. Donc c'est ça le nom de Miraessa ezapenda kombo o ba parents ba pesa yo to ezaka kombo o e bimisa sur 5. Miraessa eza kombo aussi à tout la pesanga. Kombo nanga pendeza Mireille. Kombo nanga eza Mireille Kutina. Si à tout la abalulango atiango Miraessa. Vrai nom nanga eza Mireille Kutina. Mireille Kutina, carrière ya Mireille Kutina. Est-ce que vous pouvez savoir ba Miraessa a Outawapi pour le loto ba Miraessa nana bimisi Miraessa pour toye ba ke Miraessa abimaki. Donc ça n'a pas parcours na yo o ya musala ota. En tout cas Miraessa bandi théâtre na ye na bumbu et pas Mama Bonheur peut asa kufa na yatika biso ke sonam na longwe na bumbu na ki na koti na groupe asiatula mutabimisa Miraessa o kombo Miraessa zolamba siatula mutabimisanga donc Miraessa penaza mwana wa botami na muchopo asiatula penza abima pasiatula na kola pasiatula na kabwana pena siatula do sile lo siatula zaka papa nga à part nzonzi donc groupe na ngai eza tout choc eza tout choc swabala de Mister Siatul yango penga na Luanda na cha tout choc Luanda de Miraessa donc na apportera toujours combo ya papa na nga toujours pour na honorer quoi. Donc déplacement ya Luanda awa bozaka na ba mise en tente na yete. Jamais na problème na Siatula. Jamais na cause na problème na Siatula. On a pena donc papa nanga penda wa sala ke Miraessa lelo na za Miraessa Siatula. Et dans un film nini oyo tant que Siatula je te salue vraiment oyo e bimisa yo. Ato sano ba film ezaka na moko oyo bimisa yo na papa za Siatula ezaki film nini pato te posa à l'époque au suko se souvenir. Bon film à liboso et ça la pena Mireille bana Miraessa combien outil poto. Combien outil poto après tu es ça la Koko Bila Libina. Après tu es ça la Miraessa zolamba. Donc avant banzonzinge kota, on a besoin d'être ça la filmer et kota de na poto. Donc mon toi yebi pa li solo théâtre yebi pena que Miraessa a kota na poto avant nzonzingi. Ya donc avant nzonzingi nazara déjà Miraessa. Avant nzonzingi oui avant ba producteur ba bando tekanga nazara de Miraessa mona ya Siatula na bima déjà. Na badadi Koko Bilali Mbata Siala Mugondo to bimaka déjà 20. Yeah.
Ok, merci beaucoup. Merci parce que toujours ça lango polémique te chalmière d'angola asaka polémique na musala ote toujours betaka toujours boy ba carrière na bango ba uta wapi musala nyine bimisaye donc ya lobi avant ba YouTube kota ba film major zolo zolo ngana ni bisadi di yesi abimaki eza lango vraiment polémique te alobi oyo ye azali tant ba bengaka une fois na nzonzing na ndenga ba Congo nani tabenga yo po bokota lona banzonzing. Producteur à Liboso ou à Sala Langanzonzing et à Major Bissadidi. Major Bissadidi, vraiment, je suis reconnaissant. Yo penam to tekanga Liboso na Nzonzing. Mais avant Major a tekangai muta teka biso Liboso ezalaka producteur au komboni nani. So yeye na oyibiso Kimi. Wana ateka biso na combien uti poto Jimmy Mukelenge ya producteur Liboso ateka biso na poto avant Major donc Major aza deuxième producteur ou atekanga premier producteur ezaka Jimmy Mukelenge mutateka biso na combien uti poto à l'époque ya Major Nisadi otuni mutaliboso tinabi Major donc mutaliboso ateka miraisa na poto eza nani Jimmy Mukelenge deuxième eza Major Bissadidi troisième eza Alpha Bokole quatrième eza Titi Kalo cinquième donc basé tellement ba producteur ba tekanga tellement na tekama tellement en réalité ni eza na kata nzonzing la réalité en nzonzing parce que tant ozolo ba réalité en nzonzing pour mingi bozo profiter na ngote babi ba producteur mutu bazo profiter nango so réalité nini oyo kuta na nzonzing et apporter nini pa na yo ka succès te nzonzing yo bat ba profiter na ngote o ba ya théâtre pour ba ya théâtre pour ba bimisa bango ba lula bango biso tant to ya théâtre na ye musala en tout cas nga so na bi na théâtre na profiter te seke na andoki pour na kota na bima na théâtre pour cela za ka papa na biso nenga na kota te nenga na bima te na théâtre na profita makasi ba bazo profiter te ba onde ba okende ka aya telemine kana mulongo bat ba osala ka nani o place ofali muto azala te ya kota figurant. Merci beaucoup, Mireille. Abi à kota donc théâtre ça là qu'elle le ba chalmière ba Mireille ça lope aleki nzela ba belelier c'est grâce toujours ya théâtre ce que ça qui pas na bango mais maman ka musu senga ke ça la te Mireille ça koya ya Mireille ça na Luanda awawa et ça lui déjà combien de temps bando ya combien de ans plutôt et koya ya Mireille ça awa okuta ki banani pe bayamba comme motema polele en tout cas situation na bando tanga makambani ça ils ont biso tamulai nga tellement Angola bat bayamba ngate Angola penda bat bayamba ngate bayamba ngate na comme na kenda na ndaka mutu moko te o collègue moko bengisanga ki o mira salelo ya olia palanga na kenda te bayamba ngate en plus na kota na kikolo na chasser te na kota na wendimo te na chasser banda na yangola non na kota na chasser te o na uti Congo artiste à Congo po ba kikolo wana ba collègue na to matala na bango avion ba pianga te po ba yebi ke mira azanani donc nga bayambanga te donc mutayambanga na mboko azate na ndenga mabetli po bayambala monga te oui mais tant toujours yamba baningo rakingani mutu ayambaki ndeti nga mutu so abite eza je t'aime kaninga musu so lobi te nga mutayambanga Carlos azara mabundi te mais azara mo couleur Carlos ayambanga te so tuninga mutakenda ko zwanga na aéroport na biso mutakenda zwanga na aéroport eza pasteur Carlos Masamba na Dani Edo héros papa héros bayaka ozwanga na aéroport na maître moko nani maître Matebo ya Katier bango ndem bayaka na mutuka na bango na aéroport bazwinga bayena ba miminga na hôtel na Maria na Lentaba ke bayambanga nde bayambanga nde na mona batu mususu bayamba bango nga bayamba na bango ngate pona ya de na gaz bayamba ngate mambo zolo o bongo na lo na radio na lo ba vérité bayamba ngate juste mutu ayambanga na hôtel hôtel on ezanga na sapu comment on ezanga ni première oui bayambanga na hôtel wana na mbongo na ngamo na bando foot hôtel deuxièmement
na ye kovanda pa kungwati ne bandeli to bandeli kofuta tant to ita liste pena ke oto ba artiste to futa ndeni ndi to koma kofuta tena ndeni na kozwa ndaku na nga ke mutu ayamba oui nde nazali ndeni na ndaku na nga boye mutu ayamba te nga ba yamba te shusha na bo sembo nkolo. Merci mon maman Antoinette Mirae ça toujours que indépendant malembe parce que nazo lobenga ça rapide émission polémique te ngana ya rande penza ko kundola parce que toujours lobela parce que émission o eza to lobela to loba penza o ezali clair o pezali ya solo bo solo nde mingi penza toza ngo posa na kati ya émission oyo Mirae ça par rapport ya troupe na yo pe na tuna ki so sali combien de ans en Luanda te en tout cas vraiment na Luanda na umeli. Surtout comme na juillet, ça déjà 5 ans. Ya, ça déjà 5 ans na Luanda. Dans un groupe na ça 4 ans. Ça 4 ans en novembre awa. Wana pinda maman na fête ya craquer pour bana ba koli. Na kuta je t'aime kaninda bazalara déjà awa I love you. Na kuta bango déjà baza. Bato ba sepela pe mso abengi sio Mirae sayaka quelque part au melata moi bière. Na ndenga ko yamba te na ndenge kende ko nga ye amela mwa biara lia mwa tabala junior ba je t'aime kaninda ba benga biso to lia bongo ma part muta yamba na lia la ndaka mututé na ndenge zakake oyembo ka ba bité yaka to lakisa onzela mwa tio ma boss boazaka wa ma boss basala ngope nga ba lakisa nga ite na o shusha na lo balingala em su portugais na ko kate là non j'ai to kende to so ke malé ozaki rankinya o comment nazaki rankinya te batu ba yeba ke Mirae sa ndenga za bonga zanga na mbongo na yeto okoti na madusu te ngande na bona mboko nzamba lola omona ngataka na libosa TV ba memanga pa boss te ba boss ebele ku sobo ke Mirae sa zaka ba kamwaka ya ba memanga te na kenda pa boss na kuta na boss monte na mboko na kuta na boss te na ko wanga na te na ko bomba te na za mutema bete bena ignorer ni ngaba memanga pa boss te zai kutu mutu okutaki soki comme mamba obima mona ebiso ke na obima te mo boyo sutuka boyo na chamba za sute déjà bima ina ye ngaba memanga pa boss te ba isolanga pe na mboko ba isolanga nga vuma na ndenge mabe kamema pa boss te mais malgré isolation nous vendre ka obité na kwanta pona bon omoni nzambe so linga tambusa mutu ezala nde to tambola boza nzambe ndi mutami ma mutu nga mona ide na nga ezaki na sana nga demo na Luanda tina koma mambulo no sutunga mo pe na yeba te poani na ovanda donc parcours a mutu te nzamba traça déjà parcours oko forcer te pe ko lo banete ke nzambe nga lingité donc o ya lobi yangwane esala mapo ya loba ki déjà bongo akolo bakena ozonga na Kongo lobi so nzamba biko ozonga te na lufuka aba ko refulinga ozonga ngolo wa ngolese mais babosani ke na muto ya merci beaucoup Mirae ça parmi ba film na yo au sala ana katia Luanda bando sali 4 son P5 au sali déjà combien de films banana o babimiso ko tanga pe ke kombo ya bana o ebike so ba telemi balobi o ngape te pona ba film pena na sali déjà ba film na sala premier film na ngeza ki ba réalité à vie deuxième film na sala ki zaki Zakalara troisième film na ngeza ki affaire aimo quatrième film na ngeza ki partie de la parole et cinquième film na ngeza tokoki mela wapi donc ya à part bagage pour Mirae sa soki olingi pendo mona nga bien Mirae sa TV so betika Mirae sa TV au s'abonner massivement au monde a nyonso na nga na kati ya Mirae sa TV donc à part bagage ba film on a sala o était comme ça tout ni so pe ba so que te film total yangwana ndape bien bon na chambo producteur ibi mbongo poto yoka producteur mo pa melaka étoile mbongo donc to ba film kenda bongo to te problème ba producteur ndenga na yebitele donc nga pena na za faux perso ndeko la partout mbemba faux perso ye pena faux perso donc nga pena faux perso na taka eliki na mutu te po bible lobi la kela mama beyo mutu ko tie eliki na mu donc nga pena Mirae mu bola teti si ko zo kanisa nini après confinement o nini zo bomsela biso on a kata confinement bana ko se préparer to ezaka rabam parce que bozaka bata makambo ba bezo ila ka du jour au jour non au moni artiste mutu fo salara artiste ko tambola to ate ou betra nini to ate artiste faut vendre ko raisonner lobby groupe na nge sala nini to sa ni to kindap to zong sawapi donc makambo bien ça na ngwebeli
makambo bien eza nango sauf ka YouTube ezolinga na ba film te ezaka ba gagi be mission ndezo sala ke batu ba donc ba nanga mingi be mission na okotsa ba ona be mission okotsa ba ona ba gagi na bimisa pe ba mira esa lobby na koza mute ya mabete na kanga bana yoka te fona bimisa na fula bana pour le bipe so na zati ba beta lisoke mira esa leka na ngola ta bilembo etikala yeah. Yeah. C'est une bonne chose. Tokoloba par rapport à Nzonzing ya Angola awawa mirae satan au sala Nzonzing nebike ya baninga ya yope au sala Nzonzing ekenda ndeni po babi yango penda mutezoluka motema mabe makasi bokumpe na mo baja ba guerre bozo bénéficier na minote me ba guerre moi mike ya ba 100 francs. Shusha motema mabe babota manango neti nga na za mutema bete na sepela mingi na mapambo na sepela muninga so apambo ami pona yebiso muninga apambo ami na zangi na olela muninga opesanga so moni mutaya mutema be makasi awuta nango de na libuma mabango do ndoki bato aketu moni biso to na yemso na za na mwa 100,000 nanga na bina osa filme nanga bana nanga na otsa mbongo nanga pona filme na bana nanga yo na osa filme te mo finga ka bato na osangisa ta 10 personnes to sa ta filme ta gagi. Non, ça la témoza mo konza critique. Obi angolais, chucha angolais mboka moko mabe. Et sangisa biso na batu mona Congo to koka ko sangana te. Le msu na Congo bando le ko taliba mi raisa bo mona mo changer nzela. Mais le ko angolais tout ici biso maman mono au monde pour vandi betan au super listo beta pe listo la mi raisa. Nzoka na Congo o ko beta te po banda te. Siko angolais yo e le ko ba saki ezo sangisa biso. Bana mboka soki kombo nini soki bana kimbo nini no yo kotanga momo na soki rankine to komi na ngola ka boyelo kwa to uta Kongo biso to koma ba camarade ndoka réalité to za ba camarade te pour devant mususu so pesi mtu devant ko ba ko kangela kwa amu na zonga bilambo la tza mabe ya comprenons quand même babi c'est l'ambiance babi de voir kaka yango betel biso ba weston kilelo kaka na bana ola takala taka mtakenda shina tongo na lata bilamba ona musuna uta na Congo tsilelo ezala kaka mama ola takutu lisolo te poso bobi botsa théâtre défi batakulata na Angola muna tongo o jaenda tongo yo ma o jaenda nga bima ida na ndako o yo zu retard. Ok. Merci beaucoup, Laurent Sokoko, Babi, l'homme intelligent, Laurent Sokoko. Merci beaucoup, papa, parce que tous solo les autres qui toko. Et pourquoi pas à Gédéon Mercedes, c'est Babi, Gédéon Mercedes, c'est l'homme du moment. Babi, on ne m'a qu'elle la Luanda. Et on a ma bogo, non, Gédéon Mercedes. Pardon, vraiment. Jirbo Mouzombo, mon Dieu, Jirbo Mouzombo. C'est ça que Jirbo, Mercedes, il m'a fait un peu de son apembo de tena mamte ya mabe. Ah papa ele osala biso na matanga dadi. Ah il marquant ngai. Merci. Merci pena Gédéon Mercedes, merci. Merci Dani Lutumba. Papa motema malamu Dani Lutumba malgré j'étais mutalakisa nga yo mais merci quand même. J'étais maliga ba boss yo so mda pesa biso mais nga alakisa nga boss te mais ye kam dalakisa biso. Lokola lakisa biso na lobanine. Merci j'aime kaninda akutani sangana Dani Lutumba en tout cas naza reconnaissante. Dani Lutumba zara moteur malamu je te salue encore Dani Lutumba merci na opo salara pembeni ya Chalmer d'Angola to so vraiment coquin dépendant masola biso ke malembe Miraisa objectif ya Miraisa na niveau ya Luanda ezanini objectif ya Miraisa eza libala objectif ya Miraisa eza au voyage na parce que batu mingi bazo ya Angola bazo la mingi kara voyage ceux qui libala te voyage pour ceux qui to lobito landela kombo no ekenda makasi oza kombo ya Miraisa esona kombo ya mama evala esona entre vous yona mama evala na Miraisa relation ni pendeza pe entre vous na kati wana te relation moko ya grave pendeza te mais problème ezaka ke tant biso to banda théâtre bato bazaki ya telme belete tozwaka chance moko boye tant ba oloba Miraisa muto oyeba mama Miraisa batangise ke Miraisa mona mama Antoinette donc eza pena bongo ti lelo so lelo mutu moko bo abimi na théâtre atiko mo Miraisa bato bazongisa ke penoka yo Miraisa te Miraisa oya mona mama Antoinette donc voilà quoi soki na lobi na loba
objectif na nga na mboko yo eza moi passe parce que nga na yebi lobi te nzambe muta yebi lobi soko kota libala na ngola ndesi na bota taba ya mibale idée zate pour ça libala te zéano to solo l'ingénieur bravo makambo ya benga ngo charge menga na benga ngo charge te mira esa bolingi via liberté mingi bolingi libertinage bolingi ce qui tongo etano lingi mutu moko te azana simano a contrôler ka pona nini mira esa pour batu bayaka bazo yo baba bazo ya epana bazo senga mais mira esa zo linga te pona nini ozwa choc moko bo etindaka ke mira esa lingi libala te to nini shusha omuntu umuna na la nazala bien boy nde omoni nga bien boy lelo sepeli nanga tote siko so yeba bengi ke shusha mira isa kuna ba obete kuna bazo nyokole kuna na ibike na ndengo lingela nga yo mtokezwa la police siko nga neti na mungala boy biso ba mbangala balubaka to katsaka ebale te pona sengo ke omona mboka do na bala te po ba mona ka ke na bala ina Luanda sima nango na leki ponga na za na ambition ezali mais l'objectif quand notre retour lo bate ambition ko kozala menzamba habité nzelo okoleka te mais balata odon obali emsuna libala no pe ko fungwa pe ma te nzamba akotika ngana asala po nzamba asala volonté mutu asala te o ngana lingi te na vai na ngaka na buti na ngola buti mona sedula. Merci Tezo Kenya vraiment molo il y a le beurre balate mais makambo to soyoka oyo barter comédienne hein to pe ba actrice quoi ba komina ki lesbienne makasi ndeti mira yesa bo ndenge to bikolo bake olinginda ku ya yo moko olingi mobala za te oh moi sina ndenge nzamba salela esenga un mot pe nzoto ndinga esenga obi ozana buchu ou bien qui les bien en cas ndenge zalaka to kinde to beta katite we msuma buchu mo kaza ka pembe na mira yesa fele be amoro yo fele ma buchu no su janela linga mbongo na ebisi yo et puis na Congo naza en charge na tant que ça mon université jamais na kolinga mbali mo ongala zora 100 kwanza na nga ya passe na pire asu mobali yango kozana mobali za mabete ezo de pomoni mutu na mutu azaka na ndenge na ye asali la vie na ye tant to kenda église mutu na mutaza makambo ayebisaka nzambe donc mutu na mutana mambo ayebisaka nzambe nzamba salela ye donc mutu paso ayebisaka nzambe ke ngana lesbienne ye moko ayebi mambo asola na nzambe donc nga mirende na zalabu na lingaka mambo mibali makasi Nozo qui les bien en balo babi on se comment balele ba kuma kotanga penda ba kombo kinga penda mutu so tangine kombo na asale erreur mira esande na temi bo banda lelo timkolo yeso ya na oza lesbienne te na critiquer ba lesbienne te mais nga na oza lesbienne te pona linga mambo makasi makambo ya makasi shusha ngai Mireille nga pela mona Antoinette na bo na sungala batolinga nzoto makasi na kota ki lesbienne bolongola bato botanga bolongola nga mais na monde na biso bazali ebele azaka pe na muto asala ke dépense mazaka lele azali bazana bango sobina otopela otate pote fou na tangi pe po kasho ezala ngote te batanga te parce que o eza TV bazali mais ngai nazala nga lesbienne te bato basepeli baza ba lesbienne bazali ce que mission sima ba so muto amonike na kosi aleka na mission a contredinga na mission wana sikonga na oyana tangi kombo na ye masala bango yepo yebike oyo penda to yeba ninde tozala bongo na yebike oyo Antoine Antoinette oyo Jeannette pas merci beaucoup Babi merci Bingina na venanga donc Jirbo Muzombo et pourquoi pas à Tante Colette et Nakasi là dans de Londres Tante Colette hein Deni vie à Londres OK Deni Tante Colette zo comme réponse à Miraesa pe mamuke to bambola non tozana Fadi Alino je te salue et pourquoi pas Lydia Lydia Simone à Milan, hein? Donc Lydia Simone à Milan et tout ça na Gemima Luamba patience donc dans des gars à Paris Gemima Luamba patience tout ça na Tante Flore Mapuila Soudav Tante Flore Mapuila Chouchalmer te sali et tout ça na Aziz Atuvangana Soudav Susu na pesi Aziz Atuvangana et na pesi Susu Blaise Kimukedi donc Blaise Kimukedi na pesi donc
bambote ebele na pesi tante Anna Wenge maman na paradis tante Anna Wenge maman na paradis et Jean Baptiste Fernanda toujours na kakwa kosalela biso ka musande o mesani kosalela biso ye mo papa Jean donc kakwa ko za maboko no salela biso kaka musala nde to salaka et très cher internaute quand de to baki du début tobi mikolo to saka musala pona ko ba carrière na bango parce que Angola ba bi tozo sangana tozo yeba te tozo kende wapi Angola zo comme ça biso ba kombonyo so bazo pesa donc banana ngona bible tozo banga ba kombona te to mesana mais pona ko laksa que motema mabe batunyo so bozo mona bazo le kana kata micro ya chanimère d'Angola bazo lo ba malamu te bazo lo ba kaka Angola mabe Angola mabe Angola tozo kende wapi donc yango chalimère d'Angola bi tozo ngape sima to meka un peu ko solo la to yeba ba uta wapi parce que tozo sangana to komi liwelo ko moko ba uta wapi soko zaki no soki nani na Luanda okomi o ngai donc o ngai njoka na ba Congo ozala ki kutute ozala kutata na adresse te donc c'est ça vraiment Miraesa to komi ko koma vraiment na suka na lingina sola lika moko o ebeta kinga par rapport à toujours ka ya msana bino Miraesa yebsanga vérité yo na doré bowe la rani no ba vérité yo na doré ebete si la doré o artiste et comédien si la bisalu doré bisalu te doré en tout cas na yebika si la moko si la bisalu pile petit sœur na e si la doré yo belé mais bon je veux peine ça maman désolé c'est pas ça publicité muntu te ngana ko sa publicité muntu te na Congo bimano te oyenga na banotanga kombo po bima na kombo na nga na osa publicité muntu te na osala émission ya carrière ya Miraesa na Luanda eza nini akabo mais bon comment la niveau ko bunda ndenge nini pona mobali yango neti nani babio beta ki ye pona mobali yango kombo nani parcours na ye na oya leka nga na ko leka na parcours na ye te toza différent botala pe ton bo beta lisola mutu botali pe ba carte nga na ko bunda na ye te pona mobali moko boye na ko desala mate na ko sala ngote est-ce que comprendre ko sala ngote je changer lisolo ko ou bien la temi na nga na bimi na nga hotel matin parce que biso ba pandi sango to rara koloba o ezo beta ko panda sango fotala sango nino ko panza et puis tant tanga Mireille il faut tanga ye o tanga Mireille ne bakata o tanga Mireille na ba vie o tanga Mireille tant ozong sanga marche en arrière combien de théâtres sous fona sala sous pona zonga sous sima na bima déjà Miraesa te choucha boniko oh sanga ne sika na ngai te sanga pa ne sika na Miraesa mona mystère siatul nazo bota pe bana na tout choc Luanda nazana bana ona obimisa oso ba telemi ko teleke o mono asala pa Miraesa otali qualité na différence ezali tango otala botsaka mai botsena mafuta différence ezala kuma esika ukaka mafuta etachaka Miraesa kombo makasi donc osaka ba débat mo inutile te pona bana osala na fulaka bato fona sona na ba via fona sona na ba étoile fona sona na ba Gabriel fona sona na sona bato to na moto utala ba likolo ba leya moni bato la ton mutu soka finginga atana lala kina zongisa pona ebike ba vie côté belé o moni to wela ba vie to mota Miraesa sona na Gabriel bato ba utala ba finga na nini so yo tuna na sona na nani bato côté msu ba utala te o monti Merci beaucoup Miraesa donc à lobby karandenga lobby a un problème na mutute a sona pe na mutute a bundi pe na mutute donc mobilité pe mobile na mutute c'est ça donc les ont dit topé babiloba loba même si c'est ça ka ba ndenge ka biso basito zalaka donc babi abi nyo c'est ça faux pe archi faux Miraesa et puis na vie faut muto linga mobali ye mo linga yo ko linga te yo ba obanda ko linga mobali po sort na ngwezalaka tango mona sort na ngwe komo le bote asalinga tricage zo singa bonzo kande yondo mto bandaki obetaki oweles baliaka nini na dame te faute pion polia yo milekisika mamo boy pas faute mobali ne fo lingo bebe so valeur te netinga mirene ana mabebo mama koko boy ne na boy na siko na mutu na pa isanga mama je t'aime mami olie au moins de ça là bien ya siko yo no za bola mwika kiendi isi fimbo ngwa no kal pa oya kanga bandoki na famille bino ba lokala bango yote ya
Aïe, merci beaucoup. Très cher internaute, quand tu lobaki, tu as qui peina to solo ligne to beti, on a ça qui n'en repose ça, na lobby peina na mirae ça, tu comme vraiment cochité, il y a une difficulté ni mirae ça aux autres par rapport à musala na yo anandenga Luanda parce que nous sommes dans les bons thèmes maman. Nous sommes comme par rapport à image ba caméraman, ba autres miso, ba réalisateur bazawana, musala na opé msumo difficulté pe na ndenge ya finance ezali pe. Super difficulté na ndenge ya spirituellement moralement donc bana pe baza o batumisa ko pe bazo pesa moto. En tout cas difficulté za mwa mingi na Angola pona ko sala ba tournage ya liboso na bandaku o to senga ka mono senga ku lelo lobi boke po bosisa mukolo ndako alingi te ba déplacement pona okezwane ti bana o tourner na bon place mususu to za na mwa difficulté nango ba cameraman ba réalisateur bazo compliqué biso fort ngala koza na idée na ngamoko na pesi réalisateur pour me monde nga na lingeli yazo sala ngoka na ndenge ya lingeli donc ya problème eza ezo sala nga pasi nanu yangwana na lingi mutu oyo ya mawa o amonike alinga soutenir tout choc Luanda Emiraesa aya ko soutenir porte za pina polele naza na posta na sala contrat na cameraman réalisateur moko ya bien po akota charge ya makamba Emiraesa TV. Donc so mutu mo azuli nga charge afutela nga mutu wana esala nga bien makasi pona longwana na mwa fardo wana ozwi ka charge ya Eugène Bravo ndate mbobi ke Eugène Bravo Emiraesa tournage na e bagag na e makamnyo so tumbongo no combien na ofutela o omonti ko pemisi penga na zuma mpepe na komika bana yo supu Jimmy boleka koto boya tournage maboke bozarap boya retourner o comprendre po ba oyana ba mbang po bana ngola balinga dépense ya tournage té donc ba komo mona yo fele c'est que ba oyamba Marius atalala kisobenge Marius Nkosi yaka na zana émission mo faire osalela nga mwana bata papa Bruno Nkosi papa Esther Bruno Nkosi mbote na yango malgré le bina leka ko na nzela mais naza reconnaissance na o papa donc problème na nga difficulté na nga eza penda yango na mutu moko azwa soin na ngai azwa nga charge ya Eugène Bravo a fouté la ngaye pour azwa charge c'est la nga bagagi be mission wana bomona nga bolemba nga na Emiraesa TV vraiment na sengi bino pena pardon Daniel Lutumbo za wapi Aigola Malunga papa social oza wapi Patrick Kasongo boza wapi botika nka boy l'hôtel Otino patron yo bongo solo la vie. Merci beaucoup et je dis également merci aussi et bon dimanche à toi JP Latino habillère de luxe et pourquoi pas joyeux anniversaire à toi Tosca BCBC Tosca BCBC babi choucha so monye babilo ramakasi na banzoto c'est toujours toi Tosca BCBC et pourquoi pas je dis encore merci à Pablo Kin donc Pablo Kine, donc je vous salue. Tosca, anniversaire nous tous les quatre. C'est vous qui n'êtes pas là. J'ai confinement, j'ai des palais. Ma maman Néné, tu m'as pasteur. Yo bongo nangai, yo bongo Tosca. Obeti libanda nangai, au bureau na haut. Il y a muito tempo. D'accord. Merci aussi à maman Néné, donc toujours ensemble. Et j'ai dit merci aussi à Tactico Style, donc Tactico Style, donc musicienne Abisso et Sephora Vielele, donc la chanteuse gospel, donc Chouchalmer rappelle sur une beauté. Un mot de la fin, maman Abisso Miraesa. Okolo bani na ba o balinga ka Emiraesa na ba o pe balinga ka Emiraesa te donc okolo bani pe na ba fan na yo na bana no o bazolanda yo okolo bani merci. En tout cas mot de la fin pour na mukolo lelo nazo senga ka na ba fan o bolinga Emiraesa mingi na ebike na zamba fan ebele o bolinga nga pe boluka nga za wapi akenda wapi na Luanda place ya bien bokomona nga tongo midi pourquoi ezaka na Emiraesa TV. Emiraesa TV nde makambu s'abonner massivement au monde Emiraesa nyoso so lingo mona nde na sokola kayo so lingo mona nde na lala kayo so lingo mona nde na lamuka kayo Emiraesa TV s'abonner massivement wana eza ndaku na biso bureau ya Mireille batu nyoso bolinganga bo s'abonner bato pe bolinganga te nzamba sa bino ka ngolu nkola lola mki oloti mo Antoinette olinginga so polinga te so na zanga na 5000 amis yo za sui 51 5000
Donc je m'emballe quoi. Hein? Donc on est ça dans le roté na 5000. Donc cela veut dire dans 5000 na linga bino mingi. Vraiment na linga bino mingi. Bat no soto boyebi Mireille nazana nga penda taka nde nazana nga. Na baby te na kondi te na pe na nzala te na okelela te na koti pe libala te na zangi pe mobali te na boti pe na ngola te na futela la la pa batu te donc je suis là. Donc il y a pas de souci hein. Merci beaucoup, Miraïs. Babi, il faut que parce que il y a ça là, babi, on a la boca. Babi, il y a ça la boca. Donc, merci beaucoup, Miraïs. Vraiment du début à la fin. Merci et pourquoi pas Laurent Sokoko, l'homme intelligent encore, on a dit Laurent Sokoko. Donc, Miraïs a lu. Donc, Azo Luka Nani à cause de la patrocinador. Donc, je dis Laurent Sokoko, Miraïs plaira. Miraïs plaira, Laurent Sokoko. Je vais la charge ko papa. Ye baba charge baba nan e na ngelo te pa na ote ya vie. Yo bongo o petit na yo solo là. Merci beaucoup boss Laurent Sokoko. Pourquoi pas Machuda Mandangi balobi yo olingaka te basenga o. Yo mo pendo ya ravie na Machuda Mandangi boss akalana le lazarate yo penza ça va mon boss et je dis encore merci à Gédéon Mercedes papa junior bana potonyo so oyo to mesana koza lazara vraiment na pesimbo tenanga isusu à mon fils Manassé Bokonga et pourquoi pas papa mam c'est Julisme babi yemoko Pedro papa mam c'est Julisme yo to banda pe to zali pe to kotika la kozala et je dis encore Marius Nkosi donc Mbote Nacha Kimberly, donc Nacha Kimberly officiel, je te salue et pourquoi pas Ajetem Kaninga, donc Patignon Sobalinga théâtre, Napesi Bambote Mingi Charlie Ndongi vit de loin, donc Napesi Bambote Sike Zwamio, Obalinga de partout dans le monde, président Tario Moulongo, TGS, donc merci ingénieur, bravo, merci, bye.